Bandeli, soki nzambe mokonzi akula bini ba téléphone nyonso bokanga yango ko viverse me kanga yango oya ko telemisa téléphone aza ko filmer papa oza ko filmer choral téléphone na ye mutu na téléphone toyebi makambo choral kusala téléphone bomba yango soki nzambe abimi awa mutu afilme te bato bazokosala mosala bango oyo kozala besoin image mona bango ya mibale na temple mai mulanga mai ekota kuna te mela mai na libanda tika na libanda papier mouchoir bima nango totika salite na temple te ya misato ntango faki aza kobeta musike mutu aleka liboso ya faki te tokoya liboso ya faki mpe kovanda te tokoyaka mpona koyemba osilisi ozongi na place na yo nalobi mpe soki faki aza kobeta musike mutu moko akoleka liboso ya faki te po biso mpe toza koyemba awa mutu akokoleka liboso na biso te ezali mobeko ndenge moko partout ya minei aza kosukisa lobi ezalaki soni lobi na province na lelo na frère moi je suis kombo na yo je suis kombo na yo omonani te so babengi tous les provinciaux basectionnaire baprésident oya liboso permis na président général sitani fo salama malamu lelo
Oui, bandeko balandi ndenge twano saki bino ete ya solo lileza bonga ko winda awa libosi ya raison sa tata mokonza bule bana nyosa ko rekia mokili mobimba oba aussi bongo eza na mboka ya mikili ya bapaya na Brazzaville Angola pe biso ni bana RDC tozomi esika na sika biso banso to eko se réunir pona kozila tata mokonza bule kwete amona biso bana ni akoreki solo historique ya koreki biso banso to yebi yango koreki ezali noyau de la jeunesse et pas wapi koreki et bimi mboma doko mwana retraite to yebi biso banso ete retraite et bandaka na 1972 to 72 to yebi ndenge kani koreki et botami na kati ya retraite donc toza bana ya retraite ya mwana lelo tozali komona mboma kitoko oyo retraite sili bongo ko sala et puis to eba ete grâce à ya retraite spirituelle yango pena ba réalisation et sili bongo ko salima temple na biso etongami maike penza masalemi na ndenge kani retraite ndenge salimaki esalaki ne tinda ya ko préparer ba jeune to landa biso banso banzembo ndenge kani ko ki ba sali bongo yembela nzambe wa biso. Très bien. Wapi très bien.
Gracias.
Collectio on a cassé cette station qui tombe. Nous appelons Kamibé, pardon, nous appelons encore les Zambé à l'établissement. Téléphone, Goma à gauche, téléphone, ma caméraman, Bazali. La Bazali de Bouana est très très important. Ma qualité, et puis, donc ça me fait comment on a corrigé le bon travail. Ce qui nous amène à poser question. Nous sommes à répondre aux arbres. Nous avons autorisé. Voilà, président général, Thierry Bango Azali na mokuma pour répondre à mon ya biso de répondre à l'eau, biso na biso sorti à pas répondre. Pour mon aïe papa, tout y a répondre. Merci.
King
mama pesa ki oliputa mama mwindu yaka kopesa ye azali kozela yango okende kotika yango epai ya taya pamba te asungaki yo. Yeah.
Humanisme oye! Humanisme oye! Humanisme oye! Bajen oye! Bajen oye! Bajen oye! Koregi oye! Koregi oye! Koregi oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Papa Sumanti Malika Papa Sumanti Malika Papa Sumanti Malika Mwana petata molimo santo biso nyonso tomoni obini ya tata Nzambe mpe nkolo Yesu mbuzolo conseil ye mwana etata mwanda velela tata Nzambe wayiza mumbutuka mfumoto Yesu Kristo mbikuteyiza
mwana wa Nkendo sikabuta mwana wa Bakala isiba kumvana nkumbu Emmanuel isongele nzambi vakati kwa bantu unutore kintwadi ye tata nzambi kanti tata nzambi kaisa munkangala kakako wakulubuka yelu yalu lwa zulu twena kintwadi ye sedeto tata mfumo mbanzi tata nluengisi tata nsonja nzila sinzili ditosisula mu Yerusalemu tukamuna 1921 kasiswa na telu mukia unu tata mfumo mbanza voeli kaka mu Yerusalemu wena yetu ketwani tulombele kwa sedeto tutela mana beto bana tokufana kama tokubikeno moko tovana sedeto fumweto kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela sedeto lendele kwa kufana munsola kwa se ye mwana ye tata mwana velela fumweto Yesu Kristo tusila nsilu vokwenda kakwenda kenda kutulombela nsadisi ipeve ya nlongo ya kedika ilemba ninzatambula katika izeiko fikambi kwani fifikunda ya dikintwadi sibamvisa tsilulu sisilungana na mubeto kanda wa ndombe nkanda wa vwesuka kubakongo bangu kumongo wa mbanza mbola nkamba libikuluvo Yerusalemu japa tata Simoni Kimbangu tukamuna mfu wafunda dimosi kama nana yelunana yensambolia mukia kumile zongle mungonda ya vwa wakulumuka yewena yeto kindwali na telu mukia unu tata Simoni Kimbangu vwendi mu Yerusalemi kayoyeleko yekakanoke ne penituko kadiyandi nzambi yantekila kayenako nzambi na kunlanda kunima peka yenako yani alfa yani omega tulombele kwa tata mwanda velela otutela mana betu bana tokufana chako Faki
kolibisa biso ya solo totondi na esengo kasi ntango tozosala animation totalaka mpe ngonga ukwenda nokokola talaka awo bika tokubikelo noko twavana tata nzambe sedia mvangi tino mintino kyambote munkumbwa se ye mwana etata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela Sika topesi micro na bankolo fete. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Koreki oye! Koreki oye! Koreki oye! Oye, oye, oye. Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Kusima umeka yani kele na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre yawe nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kyangani ya liboso topesi merci na ndenge okobatelaka biso tango nyonso yonde bopesi na pema biso banso tozwi makasi ya kokoma na esika oyo pamba te ezali bolingo na yo yango nde esala ete Koreki esalema na 1972 otindaki ba jeune na Lutendele na bisika bakota mabondeli et lelo fruit ya mabondeli yangoyo Koreki esalemi. Papa topesi pe merci na nyonso oyo okosalaka na kati na Koreki. Yo zali patron ya 4e génération, patron ya Koreki. Koreki papa epesaka yo maboko tangu efungwamaka. Pesa maboko obatelaka biso
opesa biso makambo ya ndenge na ndenge oyo esengeli biso tosalaka. Na yango papa topesi merci. Ba remerciement mususu papa ezali kokende na lolenge ozongisaki biso na motema na yo. Tozalaki awa le 18 juillet, lelo pe ezali le 18 juillet. Une année, lokola yo zali boule, biso tozali bato, toko kweyaka, toko sumukaka na ndenge nyonso. Na yango papa, na nzela ya tata Nsongia Nzila, otalisaki ye makambo, ye pe atalisi biso, ete tozali ya kobunga quelque part. Toyaki kosenga bolimbisi le 18 juillet, pe na maloba na bino, papa bolobaki ete koreki ezongi na motema na ngai. Koreki oye! Yango papa elakisi ete ozali na posa na biso. Biso tozali bana na yo, biso tozali ndambu ya nzoto na yo. Ba remerciement mususu papa ezali kokende na ndenge tosengaki yo ete milulu ya le 17 juillet 2025 ekoka koleka na kimia. Ba délégation nyonso bakoma na nkamba na kimia. Papa yango esalemi likama moko te na nzela. Papa topesi yo merci. Remerciement mususu papa mbuta na biso papa PGA opesaki ye ordre de mission pour ete akende kosala sensibilisation pour la fête ya le 17 juillet kuna na Angola. Babandi bakotaki na kati ya paroisse. Basali oyo balingaki basala. Papa babimelaki ye na minduki misatu. Kasi bazwaki oyo bakokaki kozwa. Kasi molimo na ye batushaki te. Papa topesi merci. Yami bale papa tozali basumuki. Ane mobimba obateli biso. Uta tozalaki ya le 17 juillet. Kasi tangu tozongi pe bisika tokovanda. Mutu na mutu akozalaka pe na comportement na ye. Mingi kati na biso tobebisaki to se comporter na ndenge ya malamu te. Tozongeli meme oyo totikaki, oyo totubelaki, papa tozongeli yango. Yango papa toye kosenga bolimbisi. Toye pa ya Nzambe na biso, toye biye yo okosokola biso. Pamba te tozali na mboka bule epai tata Nzambe avandi. Na yango tokosenga nzembo na choral ya menivila. Ya menivila.